Ba politiciens ozomona bangoyo bazo kosa ba congolais pour rien. Ezana bato misusu na kati ya mboka oyo bazo benga bango neti ba opposant. Mais baza ba opposante. Bazali ba collabo intense, ba collaborateur proche ya Joseph Kabila. Motulukwa Joseph Kabila. Ba kolobake ba kosaye tundima. Est-ce que yaza mona muke? Nzambe azoboma esoki akebite akofete le 30 juin. Mais pour mboko ebonga ekoki Joseph Kabila alongwa. Alongwa pourquoi? Parce que tous en la République démocratique du Congo, moto mokote azali suprême au-delà de la loi. Azamwana motote o akosangai abongwa ni pede bo awangata Zambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba ayebana kitoko kuma mukondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi kola pie mapapu masopi mafuta toko kisi ena. Très chers internautes de la www.lenazarien télévision, j'ai dit bonjour et bonsoir. Boyamba masolo ya mboka ya lelo na bolingo na bomoko na lisanga ndenge papa na biso fe Mobutu Sese Seko ya tikela biso unité. Donc lelo naza na esengo ya représenter bino masolo ya mboka ya lelo po yango nde pesa bino ba actualité ya mboka na bino RDC po yango nde salaka ke biso na bino tozala famille tozala bomoko. Nazolo ba pe merci na bandeko batikala scotché branché na www.lenazarien télévision et pourquoi pas les amoureux de masolo ya mboka. Lelo, j'ai reçu pour vous un homme de Dieu, c'est donc avec lui nde tokobeta masolo ya mboka ya lelo. Rapidement tozo kena régie. Tozo mwa image moko amuke puis tozo ngapo to solo la sujet na biso ya lelo. Yesu pango sipinzoli na vinanga. Pia longoli bapota na motema. Elonga mawa ebongwa nine sengo. Bato basuzuki na sina komi sedi. Pona Yesu pona Yesu Salomon l'homme sage avait déclaré: ce qui est tombé ne peut se redresser. Tango Yesu aye mokolo na sabata. Ye abongisi mokongo na ngai. Bato basuzuki ngai na komi geri. Pona Yesu Je sais que ces belles musiques a fait plaisir à la humble servante de l'Éternel, la princesse du Parlement céleste, veut dire député quoi. Maman Tiffany Mokwa, ba bon séjour et sur Rosalie. Bisope ba petit, toza kaka, tozo bundaka, pourquoi pas dire un grand merci. Na Alain Kiakala muto azozo biso ba image kitoko boye. Nzembo ope na dédié ngo na bandeko nyonso surtout o ba sepelaka na les Nazariens télévision. Toko solo la politique lelo. Na Moussala Nzambe, le prophète Bruno Boaz, na yende na lobelier. Bonjour au prophète Bruno Boaz. Bonjour bien-aimé, bonjour na ba auditeurs surtout ya les Nazaréens, puis bonjour na ba peuple congolais nyonso oyo ba komi lokolo eloko ya masano bazo sakana na bango ba memi bango boye bazongi na bango boye ekomi lokolo aveugle moko basimbi maboko balobi ya kato kende place bazo kende na ye ba yebite. Prophète Bruno Boaz bandeko baza connecté siko bazolanda yo bandeko basepela kota la prophète Bruno Boaz bandeko bami fidèle ya les Nazariens bazolanda prophète Bruno Boaz. Na sepeli mingi ko se retrouver sous na plateau ya les Nazariens lelo pona kosola na tina na masolo ya mboka. Nzambe apambolo frère Justin pona émission kitoko oyo bozo memango poto sula makambo mboka oyo. Oyebi makambo mboka frère Justin soki yo moto ozokipe yango te nde oko senti douleur na yango te mais soki otia yango na mutu obandi ko examiner makambo ezoleka na mboka kokuta ke epeso kanda neti parfois
okufa to pasuka to pe mutu no ebeta kano pu mutu epanzani bongono eki pona makambo mboka mboko ezo tourner mabe makasi mboka ezo kita toujours vers le chaos frère. Mbala moko to continue vivre décision na biso prophète Bruno Boaz le 1er mai août le kawa congolais azalaki na fête to sepelaki à tel point que toyebi ke yo pe o sepelaki prophète Bruno Boaz date à le 1er mai fête wana ba benga kani fête du travail. Bon, est-ce que congolais a fait fête du travail? Moto a fait fête du travail eza moto azosala mboka mobimba mboka lokwa Congo oyo soki tozu bateau basalaka peut-être ekoki kozala 9% to pe 7% ne basalaka. Alors yo moto salaka to ko fête du travail o fête nini wana ezali bango batika kutu ko considérer fête wana na calendrier ya ba férié ya Congo. Pourquoi batika bamboko basalaka ba fêter mais mboko yo okuta Congo misala ezalaka te mais bazo respecter férié en fait du travail bato bafana na ndako misala ngo eza wapi? Est-ce que bato basalaka na mboko? Mais prophète Bruno Boaz to mona congolais nyonso abimaki te to mona bana batanga kite to mona pena ba activité belé sala ite donc quelque part c'est que bato pe bato vaki bon bavana na banda ko ba fêter fête ya musala bafani na ndako po basunga plus ou moins 350 à 400 personnes na lobaki mboko mobimba zo mona bato bazo se retrouver bazaya kutanga pe moi bakonzi o bati bango ba directeur na ba société bakonzi wana bazo nyokola basebate na bango bamona atika bango ndi bazaka na besoin mbongo c'est-à-dire bazo respecter moto zo traiter moto bango ne baoluka mbongo po akanga enveloppe atindela mokonzi po abate la poste na ye. Prophète Bruno Boaz bino bato bozo defendaka ba congolais lelo nde boloba ba imboka bino bato bozo défendre bango lelo eske lobi soki bato ya corruption babengi prophète Bruno Boaz babisi boye papa yako otobongisela kio yango yo prophète Bruno eske oko continuer ko dénoncer ba makambo ozo dénoncera lelo lobi soki ba solo liyo prophète Bruno Boaz mbongo nini o moto akosoma nango auction na défendaka Congo pour un intérêt privé na ngate mais nazo défendre Congo pour un intérêt national. Pour l'intérêt national, pour l'intérêt à Congolais. Nous avons besoin que social n'a bonga, mais nous avons besoin que social à Congo bonga. Et belé baiki na babakambo, et belé baiki na bas slogan le peuple d'abord, les bilo mo ningwana, et belé baiki na mambo to tu wapi, babilo mo ningwana. Mais lelo to comprenate ndenge ba changer, to comprendre que ça ka faire un bon. Premièrement, ça ba politicien ba ya kaka pona makambo bongo. Ba faut s'éviter pe basala ka bongo mais tango yo za mosali oso viselola moi ba corrompre ezate parce que na mona attention na zimbongo ya kanyaka mbongo ya fraude mbongo ya moyibi mbongo ya makila ya ba congolais o ezobi mana poshi ya bato po mbongo na bazoleza mbongo ya makila ba congolais ne bazolia mbongo na soko ozwi yango memelo malédiction nzela lola kanga mais moni ba politicien wana mon frère nani Juste Kwangindo ba politiciens ozomona bangoyo bazokosa ba congolais pour rien yango na bisa ki peuple congolais Dieu merci parce que batala katai na ngate batala forme na ngate me bazotosa ngai yo moni congolais azobi mesu na balabala bakamba politique pe moni sali neti elali bazokipe yango esuti ba politiciens wana basala ka makelele po baluka poste na gouvernement totala kat MLC batu ba tango nini basala gouvernement sika après nini wana transition o basala ka 4+1 MLC azaki makasi parti obo makasi Joseph Kabila comprendre bango alobi aibi faiblesse ya congolais a faible na matière ya corruption yango moni même justice ya mboka mo fanda bien zate misale tamba malamu te po corruption leki bakoko zwa muntu oyo azab D6 azape na bagage intellectuel il y a D6 PT mais ba PC place à un docteur pourquoi parce qu'il corrompre na bon alors à dissoudre bango moni lokola MLC bazakana ba élément makasi ba tomalwa ka ba igwa ko me banani ba pansi bango d'abord ba bemisi bango na kati ya nini na MLC ba pesi ba lakisi bango poste
bazwi ba poste ba Olivier Kamitatu bango tu balekana banzela wana après son poste ya commission ministre 2-3 mois après alongolo a tio pement déclassé ici et la même chose ba salina ba badjibanga ope ba salina Bruno Mavungu oyo c'est la même chose wana to profiter to lobelango kambala moko makambo ya ba kopesa ba poste na mboka oyo communauté théâtre en tout cas mo continue biso Joseph Kabila Kabange oyo ba congolais balingaka mingi oyo tosala pena pano ya monene ya 100% sur veut dire yende mokonza mboka na biso mais tozo comprendre te prophète Bruno Boaz makambo ya kopesa poste ya changeaka ba ministre boye to éviter so tozo komena ngo wapi poste wana frère Justin ngai na lobaka toujours vérité pena za mosali ya Nzambe na za discernement makasi poste wana ya pesa kabato izate ke azana volonté basala wana mais asala kango na kopona ko dissoudre ba parti politique akomisa ngo inefficace akosi okuna yaka okoma ministre yaka okoma bwe abimisi yo na parti politique nayo a dissoudre parti wana yo zi succès 2-3 mois 6 mois à longolo à tiope mais non vision na ye ezate tutonga Congo mais ko vision ezali a buka parti politique nyonso ba opposant o baza efficace baza la lisusu te comme ça y a rien à mettre. Prophète Bruno tozo continuer na mitona na biso. Je pense que très cher internaute bozozo déjà le prophète aza tellement clair. Ba nomination oyo ya ba poste ba ministre na mboka oyo Congo to assurer que na papa Bruno Chibala comme on est à Rwanda na ebité so na BBC bolimbisa to espérer que na ye erosimba to zela mususu na ebisi yo na ndenge sikona otiko répondre ba nomination oyo zo salima actuellement na gouvernement bazotia moto te po asala mosala mais vision ya Kabila eza ko dissoudre ko panza ba parti politique nyonso po bazala solidité bazala soudité donc panza ba congolais bazala soudité po te ay babongo coréen amente na ebisaka bino likambo moko ezali très important même lelo si bo comprendre ngate mais un jour boko pesa nga raison ezana bato misusu na kati ya mboka oyo bazobenga bango neti ba opposant mais baza ba opposante bazali ba collabo intense ba collaborateur proche ya Joseph Kabila ba kota neti ba koma neti ba opposant mission na bango ezali po ba dissoudre ba parti politique c'est aussi moto lokwa Victor Kamere aza opposante tozui oyo Rwanda onani Azarias Ruberia yaza opposante tozu meme oyo jife oyo nani Moïse Katumbi aza opposante baza ebele wana o baza opposante même ba lenga ko ibanani wana so ce sont des traîtres ba konzi nazo biso ya solo actuellement ne tozawa ba konzi penza ba opposant makasi baza suna Congo te ba opposant makasi baza na Congo te bato yo na koza na confiance na bango muke za ba opposant baza na étranger. Oui, na lobi makambo opposant étranger na keko jeter coude na likambo moko epesanga kanda. Na zolo bango tout droit na bino ba combattant o boza na étranger. Ba combattant ya nini diaspora. Boyo kisanga soni pe ezali humiliant, vraiment humiliant. Bino bozala ka ba les premiers ko finga ba congolais bazana mboka wa vous êtes des traîtres, boza corrompi na Kabila tout konso. Na mona nini Moïse Katumbi. Koleka na Belgique et Londres, na moni ba congolais ba combattant bazaka munoko wa kutambola simane pona kosenga mbongo. C'est la preuve que bazala kana Congo pe wasenga mbongo pa Kabila. Moïse Katumbi deux mandats au Kabila sali en nani asali ke Kabila zo. C'était Moïse Katumbi. Voix au episa Kabila pouvoir toujours eza voix au ezobi manakatanga. Et puis na Katanga ce temps-là le gouverneur c'était Moïse Katumbi là qui bras droit à Kabila. Puis Kabila utilisait mingi na ba vente ya Mathieu premier ya mboka oyo azokende côté kango étranger tout konso ya ngonde commissaire na mbongo commissaire puis Kabila na mbongo. Moïse Katumbi na Kabila bazana conflit. Kabila ninga azawana apiparaki que soki mandani sili apiparai deux personnes ya préparé en haut ezali Moïse Katumbi na Azarias ya Rubera. Siko
lokola ebaki mande komi pre na suka yango wana bakusi neti baza na conflit na Moïse Katumbi po titango bato bakomona neti baza na conflit baloba bo Moïse Katumbi azaki makalamu abongisi nani oyo abongisi Katanga club ne amazembe tout koso ba voter tout ba ko même kozwa lelo un français dans des nationalités d'origine française balobi kaka lokola nani oyo azana club nae to ya nino Monaco ebetaka kitoko aya kokoma président tozwa président club ya Real aya kokoma président na Congo. C'est du désordre ça. Tozwa lokola Paris Saint-Germain ninge zawana moto abongisi yango auti na Qatar président wa auti na Qatar ba français baloba lokwa Qatar wana ya tomboli Paris komi makasi a matiti foot française ba PC présidence. Ce n'est pas ça. Donc okute ke bato bazo se comporter mabe bato bazo comprendre makambo zo lekate ba to ya gouvernement actuel bazo mona biso lokola bazo ba lokola ba illettré lokola bana mike ba manipuler biso bakoki ko manipuler biso te Katumbi Azarias nani wana Kamere tous sont des étrangers mboko izaya bangote tozana place na bango kati na mboko te siko Kabila azwa système ezanini kozwa ba ministre kozwa ba to oyo bazana ba parti politique ko dissoudre yango azwi o azama makasi a proposer yenini poste tango apesi poste sele ale atike lokola nani oyo batie Bruno ba imposer ko imposer est-ce que zaki ambition na eza ambition ite ba kange d'abord po azaki makasi ba boake na boloko ba botole passeport ba boake na boloko akati ya boloko ba imposer comme premier ministre pour o se retrouver tango Monique Mbongo ne ko sala bien pe akozwa liberté oyo apedaki yango esenini Andimina ninga mati wana zo travail non pas comme un libre mais azo travail lokola prisonnier aza prisonnier Kabila a wana iza lokola mutono aboloko zuya ke okatelo elanga azo katelanga soda telemisima nae akosa mosala na kimia neti elanga nae donc zo travail sous pression. Prophète Bruno Boaz concernant makambo wa yaba tozaka na ba nomination oyo ezaka batie oyo oyo te bate oyo te yana muntu musuto komo kutane lelo bakomi ko regretter premier ministre précédemment Oti Kabiswa bakomo regretter monsieur Badibanga eza su Bruno Chibalate l'air ya kolonga bazu mususu bakomi ko regretter les sous yendenga ki problème ya congolais nini prophète Bruno Boaz problème ya congolais ça que batia moto na place a mérité nazo soutenir nani Tshisekedi de mais choix ya peuple na choix ya opposition ba vrai opposant ezalaki Tshisekedi Kabila titi balanako po ayebi que éco-récite azo retardé déjà tous en mois de juin bachaki nano badi bangandinga wana aboli tout mois de 3 mois 4 mois ne alongwe ils ont retardé azuti balati et tu balape ko récite il faut que sur la négociation pour atia nani Tshisekedi tango atia Tshisekedi déjà combien ba 10 mois 11 mois moi Tshisekedi a organisé élection ça te pour quoi imposer Tshisekedi abi yomoko reporter date ototiaki pour organiser élection wana do sala porti atika na pouvoir donc Tshisekedi akobana ko organiser élection bango bakotisi rébellion balobi bitumbe komi na mboka tikote ya Kisangani moyen élection sale mezate pour kuniza mboko ba rebeto bundanano soki mboke bimimo bimane élection isalema tout wana ezapo décision ya Kabila en vrai décision ya Kabila zanini lokola Mobutu asala 32 ans il faut y passer plus de 32 ans. L'opposition na exact en wana azana idea kotika pouvoir lelo to lobité nyoso wana eza distraction peuple congolais moto ko sabinote eza distraction mais ye azana mal chance pa kokangote pouvoir kokatenga na zoloba ezate ke na osima mandoki na bengana ezate no yebisa ba peuple bobima na balabala bobengane mais na yebi eloko nzambe alobelinga yango na zoloba ninga na lobaka bible Yesu alobi il faut to loba po yango servir témoignage ndenge na lobaka na za contre ete naza contre ete naza pour ete mais na lobela ke lokwa moto ekela mo nzambe que azo risquer vie naye message o nzambe azo pesa déjà nzambe ngia bomaye nzambe ko bomaye
Pendant délivrance à Congo, Nzamba tombola qui a décevoir Nzambe. Mandane komina suka abimeli bato na Nzambe pomba a Monica za sage a jouer arme a en place intimidation, arrestation, imposition, a dissoudre ba parti politique a Monica stratégie nae ezo à place mais nyoso azo ça les terrestres mais a koka ko changer décision céleste te Nzambe azo boma eso ki a kebité à fêter le 30 juin. Mais prophète Bruno Boaz, concernant des Congolais au Moko Alobara, Papa Mukonzamboka, Bazoko Sayo, Nabato Baza Pembe Nayo, Bazoko Sayo, Ezana Congolais Moussouye Alingite, président de la République, chef de l'État Joseph Kabila Kabonge. Nabangomi Balewana Toyo Kanani. Tozana Posa Congo et Bonga, Tozana Posa de part, il y a le président Joseph Kabila Kabonge. Non, il faut tous à la clé. Tous à la clé. Motulukwa Joseph Kabila. Bakolobake Baoko Saye. Tundima. Est-ce qu'il y a Zamona Mouké? Il a déjà plus de 40 ans sur la cité. Alors, Ashwana Azamine. Le quoi yo sikone to fandinga na oyebi ke kitaro eza yote. Frère Alea yebisi yo zwa kitaro na toke nango. Yo memi. Bakangona nzela lo bake frère alende akosa kinga. C'est-à-dire yo zala ki na posa kozwa kitaro wana. Problème na biso c'est quoi? Tozoloba question no posenge za malam. Posa na biso za mboko ebonga to Joseph Kabila alongwa. Le problème c'est quoi? Posa na biso ezali mboka oyo ebonga. Mais pour mboko ebonga ekoki Joseph Kabila alongwa. Alongwa pourquoi? Parce que tous dans la République démocratique du Congo, mon côté azali suprême au-delà de la loi. Nous tous dépendons de la loi. Aux autres que la constitution et PC accès à des mandats, un pouvoir et à présidence. Wana batanta qui porte ba modifier constitution ba monique peuple a boy ba tiki mais manœuvre bazana ngoto ezaka kapo ba yo ko modifier le quoi Etienne Tshisekedi alongwe akufi azate ba bi opposant makase azate bazo dissoudre nano ba MLC ba misusu wana yon sorti sele soki ba gagner moral ba vrai politicien yon sele ba fani si po ba modifier constitution pas problème na bango sko zanini ba liteti ba casser leader politique azate o ko hôtel malo ba soulèvement populaire bato babima pour après ba modifier constitution pour aïba woken to bano sur l'avant-hier na moto moko majorité na ebise que bino beaucoup ko pona moto mosote bo présenter balobi azoye bisanga un congolais fainéant type malheureux qu'il est ay sanga biso to zana moto moko te na majorité mobimba moto moko to moni ke to ko akoki ko succéder Kabila zate et puis makambo bazolo beza solo papa Justin le longane na zo kamba église so ndenge na zana kamba église wana na lo préparer ba successeur mais tala na parti politique wana la majorité ndenge yozo examiner nani nde Kabila prépara kai parce que quand on prépare une personne déjà beaucoup pressenti que moto bazo préparer yeyo lokola ndenge gouvernement ya Amérique dans Obama zaki na pouvoir to yeba kike bazo préparer nani Hillary Clinton yende akozala kwa candidat na bango wana ndenge yo monaka nani bazo présenter bazo préparer moto moko te c'est-à-dire moto Kabila penser à kolongwezate alors biso notre problème est que Kabila le nom là elongwanana alongwana pouvoir mandat na ye eseli élection eleka to pona mokonzi mususu akamamboka yepe Kabila tika la sala vie na ye lokola sénateur en vie mais soki azana besoin en vie wana te nzamba akoboma ye pomboko ekende liboso. Ici et là, na internet, na ba TV, balobela makambo ya mokonzi Kanyama. Bakangi babotoli fonction, basali boy. Même na ba prophète, balegaki na TV balobi moni nzambe ndenge a compliqué. Mais na minute tozolo baboye. Mokonzi Kanyama azongeli fonction na ye. Abandi musala na ye. Même na basala nzambo balobaki nzamba compliqué to lobaka nzamba bosana ki prophète Bruno Boaz. Le problème est ça que nzamba bosana kité. Problème amboko ndenge na ebisho mboko ezo mema na intimidation. Ezo mema na intimidation mon frère. Soki ba moni yo olingo koma clair ba intimider arrestation fimbo tango ko betete
okoloba lisusu eza kwa mwana te mwana bofani na lopango afingi moninga embesi na papa alobi yakawa ofingi pona nini azwi fimu okofinga lisusu te papa na ofinga te kende mwana wana abanga afinga isute likambo ezoleka na mboko wango na ofungwe munoko bakanyo babeti ofimbo bationa boloko so ba monike ko beti so fimbo ekokite ba corrompre na mbongo zo mbongo lo besute mbalo so lubito ko bomayo. C'est comme ça. Donc, quand il y a Mandenge Zawana Kabila, Asispandaki ya solo. Asispandaki a l'ingé qui peut perdre fonction, mais Makambo, Asispandaki pour n'envoyer couper tête, bah Monique, comme il faible, bah zongi ici dans pouvoir, et puis c'est fini. Et puis, Zaki, deuxième, Zaki, j'ai d'attrape, bah ta réaction à battre les Andingini. Et Zandingini nanite, Kagame. Kagame ya Rwanda. Mon commence sur à cause Andingiwana, a ici, bah, presse, bah public et ya Koufi. Angwa ba public akufa fete salima na Goma après abimia de matière lobina kufite loko moko salinga tena lingaki na yeba soki bato balinga ngatote c'est le même aussi pour na bango ba saba jida trape ba yeba po kanya mandenge azawana azalo kwa kumbu nai abumi bato na mboka oyo mabe si ordre ya Kabila ba aibike ba kokanga ete po bazana mandoke mais tribunal céleste ezozi la bango. Concernant makambo ya mokonzi Kanyama, to s'assurer que opération likofi ekozwa mesure pona bakolono nyonso to po mokonzi Alvis azalaki awato ebite soki asalaki po mboka na biso ezalaka moto asalaka eloko balakisaka ye deja balobelaka mais toyoki te vraiment toyoki te toyebi te soki papa Kanyama mokonzi ndenga zongi boye ba mesure ezozoma pona bakolonere oyo bakomi kotondela biso na baponga bia soki match ezobetama moyibi ya blague te. Supposons que bako à disposition lokola tolobelaki po bango tango tolobela likambo balukaka mwa ba couvrir po ba se sauver mais na lobi eloko na solo bango ezake tant ya hypocrisie esili okokosa moto mais okosa conscience note pe okosa nzambe te bazoka zonze baza sage ba agir na politique po ba maltraiter bato mais bazobo sanelo komoko ke céleste ezozi la biso na bango bakosa na bango bato bakoza à disposition ba mettre fin na makambo kuluna wana bakose ba décider bakosala bazana mandoki non est-ce que gouvernement en Afrique mombima tout le monde entier gouvernement bête la population balle réelle à tout moment ezaka oyo bête la population balle réelle bo bête na ngo balle réelle wana na ntuto bato bakufi moko to sana église dimanche ya semaine si passé to sana kati église ba policier ba eko kanga bana moko pembeni wana bana ko beta balle na balabala bazoleka bamoni mwana wana mususu ati tatouage balobi kwa ya ati tatouage za koluna baningane balingi baboye baba no beta balle na balabala biso église na to pembeni kaka plus ou moins 4 mètres bamoni bien bato bazana église bazo ba beti de gaz pubu ngani abanoti miso na ngatu community pilipili na église wana na bana mike bayaki na bana mibale wana baboti bango sika poto pambola bango bana wana bakomi ko tousser bakolo bazo tousser église ici la ndinge wana bato babimi bake gouvernement bazo respecter bato te est-ce que policier ou aza bien instruit abeta gaz na première église pe bi ke bato bazo sambla pe za dimanche po balingi bakanga moto ase infraction te po ba monika ti tatouage mais ceux qui bazo kanga bato ya tatouage babanda ko kanga tina banani ba cristiano ba grand star o bazo tia ba tatouage est-ce que tatouage est synonyme ya kuluna mais ba kuluna ba vrai kuluna même siko ero to match zate so kena veme o kena de Rafael wana kena stade de match o mona ba kuluna ba sawa na moi bafanda kana bango wana bazomela ba jamba na bango o même moto ati biloko ni na sia nini wana alala ka wana na macheti na wana
Beza ba zone rouge o ba yebi na se ba pona ya ponga bi ba kuluna bazana moi ba boto la ka téléphone. Est-ce que bango bazangi place ya kokene okanga ba kuluna me ba tambulo okanga mwana bato na quartier pe mono ba kana okanga wana zani star sala ka bani ne ya théâtre ba okanga po ati tatouage bazo moni azo beta bale ati tatouage donc ya za kuluna donc bango bazo bosa na sika ba ko zo ba kuluna bazo bosa na sika nini ba kosa na ba vrai kuluna mais ba eko kanga ye moto bozani bozo discuter baningane bazo intervenir bino bobeti gaz pemene bobeti gaz non pas place bango ba po bango ba zaki assemble na ba policier mais ba beti gaz et longwe place ba zaki ko kwa devant église des gaz. Est-ce que bango ba yaki ko kanga bana wana to ba yaki ndeko agresser ngai moni wana za agression makambu tu bango bazo sala ngai na yebi yango bazo comploter bazo luka bazo maltraiter na yebi ngana kangi monoko na za ya nzambe nde a consacrer ngai pe misalo na sala kana sala ka pona ko viser intérêt na ngate ezali pona intérêt céleste pe pona Congo parce que na za na droit devoir ya koloba parce que Dieu m'a créé congolais, je suis dans mon pays, je dois défendre mon pays. Mais makambo tu bazo sala ngai na yebi na zo garder silence na likaka ko dénoncer ngo na chaîne te yo ka déjà na likina chaîne na lobby ke basalinga mais ba ngo poko ba yebi makambo bazo sala ngai pona zulu ba vérité makambo mboka na kotika pete nesa bango so balingi ba bomanga ba bengi nga ba lobby ya kato bo mona tel na koya balingi ba kanganga ba bengi nga téléphone na ya mais ça te ke ba utiliser moi ba manière ndenge wana pona ko filtrer ngate ba comploter ba ko somba lopango place na tie église po ba déstabiliser ngai bazo sa to bona za congolais ba ko rapatrier nga ba changa wapi ba changer makila na ngai ba pesa nga nationalité mususu no kepe étranger te na zawa tika bila kolongwa na kotika na Congo. Prophète Bruno Boaz, question na ngai suka yango yo poto cité na émission ya Masolo Mboka lelo. Ti mokolo nini toko continuer kaka kotala ba politicien na ba TV. Lelo toza peuple oyo tozo vivre par rapport ya maloba o ba politicien bo loba. O kingani aloba yiboye. O kingani aloba yiboye. Donc congolais azamutu o na minute otolo bakaka az komina e dépendant ya information ya politicien na TVS ke mboke kotambola kaka ndengwa na ebisaki bango bayo keso ba politicien boyo ka bango te na ba politicien mususu na ba chaîne mususu so ti o moni politicien zo ba ko PC matete parce que ba lobi la foi vient de ce qu'on attend et surtout le quoi on a la même ce qui ka fungoli télé moni la même de l'équipe chaîne wana ko yuka ikututi ba yuka bango lisusu te bango bazwa na volonté ya kosunga biso te bazo viser intérêt na bango bato ba vota bango JMC to vota bino bokende po bosakana bosangana na bapaya boboma biso na mboka oyo pona mbongo ya kala bato basima mbongo na mboko koleka bino bazali mais basala nini na mbongo vanité de vanité tout est vanité bino bozo sacrifier bandiko na bino pona mbongo lokwa ba informateur wana ya ba bureau de na ba informateur ane ba pesaka bango $20 na ba information mais azo ya ko kosela ndeko ni makambo aboma ekapo azo $20 moni ba appauvrir mboka mbongo ezate moto akomi kumona miette utile akosa ningani n'importe quoi pour ba pesi ne fisque $20 que ne ko vivre congolais akomi malheureux na mboka ni moko azo sakana na bazo sakana na ye likwa mbongo na ye pe na bozwi na ye moko c'est malheureux mon frère. To retenir nini prophète Bruno Boaz na Masolo ya Mboka lelo moi liloba mo muke puis ba numéro ya téléphone. To retenir na Masolo ya Mboka lelo que majorité ya ba grand auto somona bango na politique ya Congo actuel baza ba congolais te baza ba traître ba infiltré ba agresseur ba yibi deuxièmement ba ministère ba ministre oyo bazotia bango na ba ministère actuel na Congo awa batiaka bango te po basala mais Kabila nomaka bato juste po a dissoudre ba parti politique azio po kango munoko a dissoudre seli soki
na parti politique no atoti sibino mutu boyinani esili abwaki sipe okomi sans valeur ya ngwana biso ba congolais toto sakaka principe lelo déjà tozana avant dernier jour ya retraite na biso les 5 ekoleka après les 5 première procédure on azotia yango ya prière congolais nyonso atosa yango baso bo sali confiance na nzambe na ngai Congo ekozwa délivrance. Frère Fabrice wana papa azu souffrir makasi pona makambo ya Congo oyo. Recommandation son apesaka azwa kango Fabrice Makiati azwa kango sérieux yena fiancé nae même fiancé nae pona makambo ya Congo akenaki kobela menzambe abikisi inazana besoin ba congolais ndenge wana même mama Blandine oza na Montréal même chose soki bato ya ndenge wana bazwa ebele nyonso tozoloba bazotosa yango okomona Congo ekokende liboso facilement mais na ebike ba congolais apoto bazobenga nga bazoloba papa tozozila recommandation lobaki de la part de l'Éternel après les 5 poto sala tukota na yango na ebi ba congolais nyonso bazozila yango émission na ngai tango elekaka na yebisaka congolais nyonso azana poto azolanda atindela bandeko na ebalanda to préparer moral ya bato pona kokene siko non pas na soulèvement populaire mais soulèvement spirituel sirement populaire oyo force tranquille ba bengo force tranquille papa Justin force tranquille za ndengeni naza na chambre na ngana fukami na tomboli maboko likolo yo pe na chambre no fukami to maboko liboso prière eleki arme eleki même bombe atomique inefficace pe okomona ndenge makambo eko changer. Numéro de téléphone ngai bana tu baeba déjà mena pesa kakaka bobangela ngate nga papa na bino zali retraite ya 45 jours yango esili tokomona na lisusu pe makambo nyonso ekokoma malamu la princesse de l'Éternel nzamba pambola yo. Numéro na nga téléphone ezali 243 81 00 100 94 plus 243 81 100 81 00 194 nini Facebook nanga ezali na kombo nanga kaka Bruno Boaz et puis email brunoboaz@yahoo.fr naza visionnaire ministère de la délivrance. Très chers internautes de la www.lenazarien télévision ezande awa tout est fondé enchaîné na masolo ya mboka ya lelo Congolais aza bébé tepo basa la kaebe mission ya boye bakebisaka ye Papa Etienne Tshisekedi atikela biso slogan moko to se prendre en charge ezalaka na niveau ya biloko kolia te po social biso to raisonner mingi ningona conscience ya moto pe sala mboka etambolaka na moto moko te mboka etambolaka na Congolais nyonso to o azo participer na développement ya mboka na ye. Toana masolo ebele tokosola na prophète Bruno Boaz concernant masolo ya mboka. Mais lelo toninga to aborder sur ba politicien ndenge makamu ya ba nomination ya ba ministre na ya ba vediro longoli mutu nayo ozongisi na ba ndenge nayo toze ba raison bazo longolela bango te toye ba pe raison bazo zongsela bango te. En tout cas politique ya RDC mascara nga komona nga Justin Kwangindu yango pe kombo ya Facebook numéro na biso eza affiché au bas d'écran na bino bokoyi ko benga olobiso ko sepela gite okoyi pe ko benga opesi biso sujet to lobela yango biso to lingaka bino ndenge la humble servante de l'Éternel Maman Tiffany moko veut dire député ya parlement céleste alobaka bolingo ya ye na ya bato ya France ezomata ba bon séjour esiko ali. Pourquoi pas tolo ba Mexi na Alain Kiakala muta filmer biso ba image oyo tokutani. Aza mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe ya le Nazarien David Nzamba